Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masiandenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote Onyuso yanga eko
ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanzola mokonzi oyandi maliwa onanga moero est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa katiu soki ote masia nangaye
nakufa kalao. Soki yote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki yote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki yote onyuso yanga ekosanjula mokonzi oyandi maliwa onanga mon est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima ba efasa kateu. Soki yote masia nangaye nakufa kalao. Soki yote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki yote masia ndenga. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyo au moni vidéo oyo. Vraiment shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neolife comme on est trienen tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati tous en a mnini nango azan 120 capsules na kati trienen na sala amin. Premièrement trienen yo ils a pour na mtunyo so famille à tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer trienen. Trienen a un produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade. Des ça que tous ont malade, ma maladie chronique que zotungisa lelo mokili. Ekufaka ndenge nini, ekufaka na biloko tolia, ba ngreshi ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia. Batsaka ba kisa ndenge na misuni, batsaka ba kiso ça ke bomba misuni na bango ta mulai, na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na ba kisi na kati, Yesu koyo ayeko aye tant que tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde salami keno to komozo wa maladie autosuto e komi lelo ba nyoso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde pe ça ke ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola rapé makila à sokola biso makila tant do mele makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule comme maintenant la capacité ya quoi sauver ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme lia ka kuma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zonga na nzoto ya odo zonga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienen ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyoso santo sanango ça to c'est la trienen ça vena bien pour la santé mutu nyoso. Donc ça on a pour na problème mieux sur santé zo déranger ça même notanga ba kombo et ça la que na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème mieux tona bi nyoso alors soko bengi biso na numéro nanga so au sali sur WhatsApp 078 na Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo
et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza nango ba vidéo toza nango ba voice na otindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité au la vidéo à moulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo za ba fatigue chronique mili langaye a booster énergie muto amela trienne na za muto za bandi na âge à 12 ans mata on mela trienne ya ba les autres ça ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka trienne na lobeleka na mukuse vraiment yeyo sur lingo yeba vraiment deep ya trienne luka biso na numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo trienne ou bien on tinde lo ku na expliquer yo trienne ou bien on tinde lo ku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tinde lo ya anglais sur français na tinde lo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza sur partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga trienne no yo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki au lieu de dépenser dans le traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe komi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo trienne dala nga nazobela te mela melaka ngo ngai eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabela to tafuno ngai ngabela te mais c'est la kani na sino ke na zobela te mutunyo somela abon attendez salé soki ozingai soko moni ke no on ngolu zabiso pe facilement ataka na chaîne yo talela biso yo soko luki biso zabiso facilement a produit triétoire en produit Neolife Neolife c'est un produit naturel ma produit ça produit naturel ça bio vraiment ma produit ça t'aimer belé lukanga pour maladie nyonso au problème terre et votre babo taraté au problème à libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la teme comme ça mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni next year soko melepe ba maman balinga na bango chokote ba maman balinga chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ya ba bébé a ba bouton ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé ekangami ya sumunene to zo lio zo mela nous zo pe bien zo mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé ki sotaka tant katine so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu trienne solution luka biso partout la numéro na PCB notre na chaîne nota et biso so so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chez okuta na oyo